Yesu inde langanga na tombola yo yaya. Shalom. Nzamba pambola yo, apambola ye, apambola biso nyonso. Omoninga na drapeau ya mboka ezolakisa signe ya kolakisa elembo ya mboka na ngai. Congo, c'est mon pays. Alors bien aimé, le 15 août, tozobengisa yo na jardin botanique, yaka to sambela pona mboka na biso. To dénommé yango prière de la nation. De 6h à 12h, bien aimé, son Congo, ton Congo, mon Congo, notre pays. Yakane lembo ya mboka. Yakane loko moko ezola kisaka oza patriote. Pona zonzima na motema nanga mobimba. Soki biso to sambeli, lokola makomi elobi, priez pour votre nation, car votre paix en dépend. Bien aimé, kimia ya yo yanga ya biso ezo dépendre na ndenge kolo ezo kendele. Yango femme Tamara bengisi yo pour un drapeau à main. Yamboka nangai Congo. Bien aimé, nous allons prier. N'oublie pas le sac de ta foi. Dès que tu arrives, tu trouves ton petit coin. Tu parles seul à seul entre toi et le Seigneur. Non, yebiso bien aimé nazo la kwe kenda yeso akufa passer quoi. Mboka na biso Congo. Toko sepela na nkita na yango. Bien aimé, c'est samedi 15 février. Oh, imagine, zelanga 5 il y a 15, zelanga 5 il y a 2025 et Pessinga 10. Ce qu'on a Ebisayo 10, c'est la Kissinini. Je t'invite. Invite aussi l'autre. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit priez pour votre pays car votre paix en dépend. Tozo sambe la tozo ebisanzambe. Lobo kone et accompagné bisona mboka oyo. Ezana muto ayebi yo koleka nzamba zate. Na fina yo muto ko sala ka confiance malambo eza nzambe. Alekawe, alekawe. Eye bana ke Yesu alekawe. Alekawe. Eye bana ke Yesu alekawe. Alekawe. Eye bana ke. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir, en tout cas vous servir ce mon devoir. Voilà pourquoi ce qui est Koloba Ezali, Toman Kakate, pour nous présenter les bino, Biloko Oyo Bolingaka, Nakati B52, la mignonne officielle. Famille Bota, je nous dis un grand merci, na abonnement, na bino, na partage, et puis na commentaire, pe j'aime. En tout cas, Bozawana est belé pour soutenir l'œuvre, car tout ça là. Badina Chou, Bapesha Lover, merci Mingi, na soutien Nabino. Aujourd'hui, on est là, non pour parler de notre maman, la poutine de l'écriture, Belvicon dit la patrona, mais na bémission, so comme on est sur les angles, na beli. Les loto yeli pour na kolobe la femme Tamara. Après la prière, c'est la prière. Moi, si à Maombi, Nzamba juste juge. La famille, ils sont un problème. Quand nous na grande instance ya gombe na ke funda. Ils ont problème na yo. Exposant ou epanzambe na makolo Yesu. Ozwa solution. Je nous invite, c'est la biso vidéo, nous ko invité biso, toya ebele, lobby le 15 février na jardin botanique, Bokokuta, la femme Tamar sera là. On va prier pour na tina ya mboka na biso. Toko bonde la pour na tina na ba problème na biso o to zana ngo o to koka kozwa solution te. Toko bonde la lobby. Hein? Lobby le 15 février, je nous invite tous. Venez, on va célébrer Dieu, on va prier parce que nous savons que après la prière, c'est la prière. Oh le kilo sambo na sena moi. Exact. Et loko o elekilo sambo la famille na sena moi. Exacti. Nzambe oyo alola oyo apesaka biso pema na bomoi. Nzambe oyo alobaka liloba pe liloba ekokisami. Nzambe oyo ata azomona ke batu bazoloba oyo eza yango te, mais soki nanu ya lobi atia emote.
Onyoso batuba loba ezaka quoi levure et sani et vimbisa. La famille, je vais vous mettre une vidéo. La femme Tamar a brisé son silence, a brisé pendant parce que c'est une femme, c'est une dame. Je sais même pas comment je vais le dire. Nous vous invitons seulement. Toya lobito sambele longo. To bonde la kolo yesu pona tina na ba problème kaka ya mboka na bisote mais na ba problème na yomoko. Ozana problème ya mabota, ozana problème ya musala, ozana problème ya voyage, ozana n'importe quelle sorte ya problème et pas nzambe na biso, rien n'est impossible. Solution eza possible et pas nzambe. Oyo mokile koki ko salate, l'Éternel Dieu des armées. Asala yango bino bo mona te muto a opération cicatrice muto ezake ba longoli mwasi penda ba trompe mais moni mwasi ana boti muto moni ke abotama anémique pendant 56 ans après la prière nzambe wana changer makila c'est-à-dire asali dialyse moro ezake dialyse moro spirituel. C'est un Dieu merveilleux la famille. Venez nombreux demain le 15 février, nous allons pleurer na makolo yesu toko bonde le longo le zambien binomo boyebi kande to sala ango. Amina s'il te plaît, Amina na singi molamwe, Amina nangai, Amina nzamba mignonne, Amina ya bomwana, Amina ya koleka Amina chelanga na seyaya, Amina changa maboko Amina na dosioyo, esengi selole loba, Amina likamboyo, esengi banjelo bakita, Amina changa maboko Amina boma moto, tikalola yako fungwama, tikalola yako fungwama. Mbola muna nesu ezali polele Bituma molimo ezali segide Atana soi miseko fuama Atana mai mabe kosila. La famille Atana mai maba ekosila. Dieu est capable de tous. Je vous invite tous demain, le 15 février, dans le jardin botanique, to sepela, to bondela, to kumisa, to adorer Nzambe Elongo avec le couple Kalama. Quand on voit le couple Kalama, on voit la femme Tamar Kamara et Kalama, pardon, et son mari, le prophète Jérémie Kalama. Donc, l'obito zawana la famille. Là, on a que dans Saint-Valentin. Dans Saint-Valentin, tu peux le dire que non, bon, ça souffle dans la lobby, dans le maombi. Chikere babori, chandaba. Lobby et aux alas. Souka balobi souka lobi tozala wana ebele. En tout cas, vous s'abonner à Anabe 52 la mignonne officielle, vous aimer, vous commenter, vous partager lien et ça la biso plaisir ya makasi. Nzambalo la apambola bino bisika biso bezwa mibino lobby rendez-vous eza be moko. To dit que tu as un rendez-vous mususu le 29 mars wana to bossa na raonti. Le 29 mars 7 ans ya anniversaire ya belle vie télévision, bah le billet rendez-vous eza moko. Billet ezotekama, toza na billet à $10, toza na billet à $30. Il y a $30 eza VIP. Muto alingi na ete soka pusani boba tuti, soka pusani boba tuti, soka pusani boba tuti. La famille eza na ndego moko, ivike ngombo le bourgeois lobi mama be 50 nga na osomba 10 billets à VIP. Hey! Oh, likambo grave, likambo lo qui t'a compliqué, Seigneur Jésus. En tout cas, Tokutani lobby le 15 février, na jardin botanique avec la femme Tamar et le couple Kalama, bien sûr. Que Dieu vous bénisse abondamment. Coucou, bye. Inde langanga na tombola yo yaya. Shalom. Nzamba pambola yo, apambola ye, apambola biso nyonso. Omoninga na drapeau ya mboka ezolakisa signe ya kolakisa elembo ya mboka na ngai. Congo c'est mon pays. Alors bien aimé,
le 15 oyo tozobengisa yo na jardin botanique yaka tosambela mpona mboka na biso todénomme yango prière de la nation. De 6h à 12h. Bien-aimé, son Congo, ton Congo, mon Congo, notre pays. Yakane lembo ya mboka. Yakane loko moko ezola kisaka oza patriote. Pona zondima na motema nanga mobimba. Soki biso to sambeli, lokola makomi lobi, priez pour votre nation, car votre paix en dépend. Bien-aimé, kimia ya yo yanga ya biso ezo dépendre na ndenge kolo ezo kendele. Yango femme Tamara bengisi yo pour un drapeau en main. Yamboka nangai Congo. Bien-aimé, nous allons prier. N'oublie pas le sac de ta foi. Dès que tu arrives, tu trouves ton petit coin. Tu parles seul à seul entre toi et le Seigneur. Non, biso bien-aimé nazo la kwe kenda yesu akufa passer quoi. Mboka na biso Congo. Toko sepela nan kita na yango. Bien-aimé, c'est samedi 15 février. Oh, imagine, Zolanga 5 il y a 15, Zolanga 5 il y a 2025 et Pessinga 10. Ce qu'on a Ebisayo 10, c'est la Kissinini. Je t'invite. Invite aussi l'autre. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit priez pour votre pays car votre paix en dépend. Tozo sambela tozo ebisa nzambe. Loboko ne e accompagner biso na mboka oyo. Eza na muto ayebi yo koleka nzamba zate. Na fina yo muto ko sala ka confiance malamu eza nzambe. Eye bana ke Yesu alekao. Eye bana ke Yesu alekao. Eye bana ke depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Jeune boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Jeune boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. nayebi vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC, prostate, hernie, maladie, on a mis tout, oh, ils ont dérangé biso,
ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko ezo ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne, botika nalela bébé. Oh nalela kina sala mignonne bokolia oh zéro lo bezala kina 10 52 yo bokolia pona 1 yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.